Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tozali ko répondre bino bandeko oyo boutaki kolanda émission na biso oyo toutaki koloba pona état de santé ya Tshisekedi ezali critique ndenge nini tango akomaki na aéroport basali stratégie ya ko tinda sécurité po bazwa ye pona ko bebisa to ko bomba ba trace e banate pe na minito ndenge tozali koloba azali kozwa ba soin quelque part na hôpital moko oyo balingi bato bayeba te donc ezali hôpital oyo ezali esika batieye pe azali kozwa ba soin na ye. Bandeko babolingo ndenge ezali wana bakombata mosusu basi bayebi deja situation yango me bakoloba ndenge nini bandeko tala kaka ndenge basi bakendeki na loyenge na aéroport pona koyamba ye me bakomi kuna bandeko basimbisi bango touche oyo kaka penza ke balesi yo bude eleka mungwa balesi bango bude eleka mungwa bandeko po ete bakendeki na loyenge pe lokuta na bango ebandi komona na bandeko bino bosi bomona tango Tshisekedi ayaka na poto bino moko bomonaka ete soki bakombata baye azalaka na esengo mingi ndenge baye koyamba ye amimonisa lelo ekomi nini bakomi kokosa pona likambo oyo batiaki moto bango moko kuna na Congo na ba siège na bango bakomi kokosa ete non pona raison ya sécurité ba belge balobi jamais bakoki kotika ya bima en public po ete bayebi te nani akoki kosala ye mabe. Bandeko lokuta ekomaka pe na suka bandeko sikoyo nde bato bakobanda koyeba chaîne ya radio Zoomelmail ezali chaîne ya bapeuple parce que chaîne ezali mpona bapeuple ekoki kobanda kocamoufle ba information te bozali wana kaka mpona kokosa ba information ya lokuta koloba makambo ya lokuta bolingi koloba vérité te mais lelo oyo boyebaki ete ke radio Zoomelmail eye pona nde bapeuple. Bandeko babolingo pona bino bato botunaki na oyo etali Tshisekedi tokoyebisa bino ete état de santé na ye sikoyo ezali malamu te pe bango moko meme ba belge bazali komituna soki penza akokende na ba élection na bato mosusu ba candidat mosusu oyo bazali kuna na Congo. Bandeko makambo oyo radio Zoomelmail ezali koyebisa bino bozwa yango liseki te po ete oyo tozali kopesa bino ezali ba information ezali euti na source oyo ndenge balobaka masolo ya kati pe soki bakombatan
bayebi yango bazali kobomba wana ezali ndenge na bango. Mais soki bayebi yango te alors nazali komona tina ya kikomba te na bango ezali te po ete ba information ezali ko échapper bango mais bami bengi ke bakombata. Tshisekedi azali moto oyo alingaka komi monisa mingi na public. Oyo azalaka na esengo soki akomi surtout na nzembo oyo basi babimisela ye oyo bino moko boyebi. Tango akomi basali stratégie. Il fallait ambulance eya. Baye kotala babi non, ambulance moyen ya ezate po de soki ambulance eye et korevese. Balobi cortège eya lokola soi-disant cortège présidentiel. Nde tango cortège wana ye mais na kati ya cortège wana bandeko tozali ko apprendre bino docteur azalaki pe na kati. Tango kaka bazuye bakotisi ye tango bazali kotumba mbala moko ale docteur pe abandi kotia batension banini makambo tozali koyebisa bino ezali vrai moto akosa bino te moto a lalisa bino pongi te. Tshisekedi azali na état moko critique oyo wana nyonso tu ezali ete nzambe azali kotalisa biso bapeuple ete bango bazali kokanisa ete bakozwa Kongo na maloba na bango na bokasi na bango mais nzambe alobi na bango stop. Tolobaki ete nzambe akobanda ko confondre bango yango ete bandeko nazali koyebisa bino ebele wana poto bogombo na bango bakobota basuki ya pembe kaka na ba espoir o balobaka ba espoir ya bandoto ya baba. Biso tozali na besoin nanu ya bakonzi oyo bazali kosalela biso makambo ya kitoko na mboka ndenge ezali komonisama. Biso tolingi bakonzi oyo bazali koyela biso ba discours ya pamba pamba te pe makambo ya lokuta. Alors ba peuple congolais moto akosa bino te alalisa bino te ndenge ezali wana Tshisekedi na minito ndenge tozali koloba azali kozwa baswe na ye na hôpital moko quelconque oyo meme ba Belge balingi ko citer kombo te po ete ndenge ezali wana ezali ba makambo oyo bato ya IDPS basi ba préparaki yango na sécurité belge ezali ba masolo ya kati oyo ndenge basi ba bongisaki mais Tshisekedi azali hospitalisé ndenge ezali wana bandeko bobanga eloko te. Radio Zumel 1000 tozali na bato na biso oyo bazali na Belgique pe bazali kokota kota bazali koluka ba information boyebaka ete na nsima ya bangonga tokoyeba kaka kombo ya hôpital esika ba tie Tshisekedi pe biso tokobomba te toko informer bino yango parce que bolobaki bolingi démocratie alors que il faut démocratie ekende na makambo nyonso. Pona nini démocratie na bino kanga bolingi kotalela yango pona bakonzi bazali na Kongo wana nde bolobi démocratie mais makambo ya mabe oyo ezali koleke pa na bino bozali kokefa kobomba bomba te bandeko. Mbala tolobaki ete tokotia bino contre miri ya makwanza oyo ndenge balobaka ete bokozonga maboko pamba bolinga te. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ba peuple congolais ndenge Mama Rosalie auti koloba ezali une information vraie. Moto akosa bino te moto alalisa bino pongi te po ete na minute oyo ba équation ekomi ebele côté ya bato ya IDPS mais lokola bazali kokunda kaka ba information balingi te bato bayeba mais bayebi te ke bato pe ya molili na ndenge ya se bazali kati na bango oyo ba fuite bakoki kobimisa. Bandeko babolingo bomoni ndenge nzambe akomi kofuta na ba jeune surtout oyo Tshisekedi asali na batu na ye na Congo tolobaka ete Joseph Kabila azali ya nzambe oyo akokende komeka nzambe akosukisa ye. Bomoni ndenge Tshisekedi na batu na ye bakei basali ba manœuvre ba incendier siège ya PPRD et pendant ko se racheter ko se camoufler ba kamati bango moko bakei ko sala montage ba mi tie moto na oya bango moko soko tali meme ndenge ba tie moto na bandeko ozomona peza ba ndenge ba tieli moto na ndenge ya organisation bango moko ndenge balingelaki ba moto oyo ezalaka ete ba soldat ba tie moto bandeko batima wana to ndako wana na ba plafond moto lingaki kozwa donc bakamati ba tchekaka ba moto ba côté ba fenêtre ale pesi moi ba noir donc ba tumbi yango penza na ndenge ya ordre na ndenge ya classique
po bayebi ete bakoki kobebisa na ndenge ya mobulu te po bayebi ntango bakolakisa na bato soki bato bandimi apres po barepare yango ekozala le plus rapide yango nomoni babebisi yango na ndenge ya propre tokoki koloba babuki mpe antivol wana na ndenge ya bien mais bango bazali kokanisa ete biso bapeuple tozali kaka bapeuple ya ntango ya deuxième république yango bomoni ete bandeko tala bandeko Tshisekedi asali bamakambo na ye wana na Congo kala te choc ezwi yango nomoni ete eloko nini basalaki babandaki kosala neti koprepare bato me bayebi teke mpe biso bakongole to bato ya sese totimba mpe tosi totimbela eloko nini basalaki bandeko ntango bamoni deja bakrise wana ebandi ye deja kuna na Congo babandi kokosa oh non babengisi Tshisekedi na bakonzi ya poto mpo basolola mpo ete bamosusu bakomba te mosusu na kati ya Belgique bazoloba nini ke o babengisi Tshisekedi na gouvernement belge ndeko yo moto vandi na Belgique bambula na bambula depuis quand yo si omona gouvernement belge na baminita ya sukoru ovandi na Belgique kaka tiko ovanda mais oyebi teke Belgique ndenge eza na gouvernement te mais baza kokoma mpe na internet te gouvernement belge nde moto ebengisi Tshisekedi mpo balingi basolola après Kabila bandeko ndenge ezali wana bobanga eloko te bascorpion noir bazali deja basi bakoti-koti mpona kokende kozwa information bandeko babolingo boyebaka yango ete bato nyonso tu oyo bomonaka balekaka liboso ya babilili oyo baza koloba ete moto boye ke bato kosala yo boye bandeko bayebaka teke baarchive ezali kotikala mokolo bato wana bakozwa bamakambu boyebaka ete bakolandela bino soki bino bozali kokanisa poto oyo ezali ya bino me boyebaka ete na poto babetaka tolo te po ndenge ezali wana meme bapresident awa na poto bakotaka boloko ebongo yo mwa ngungi moko boye na poto koluka vi okosi bamindele na makambo ya ngunda bazwi lelo mwa mokanda bapesi yo apo matisi mapekolingo bima ganga oyo ndenge mama moko azoloba po mama ngo aloba kondire atia babiloko na munoko azoloba nini ndeko oyo ya PPRD représentant ya PPRD ya Belgique lokola akalmaka bakombata mbala oyo ya kolashe yo lashe yo nani yo mamoyo yo nani vraiment oyebi ke bato mosusu na bana basi mosusu basila soni bandeko azoya mpe liboso ya kamera bandeko tala tolo munene mabele nyonso tu pralala vraiment makambo yango Kongo bokomi kozwa yango kaka pamba boye azoloba mpe ya kolashe yo nde kolo poto bien nini yo yebi teke soki yo osali likambo yo okanisi bascorpion noir bakotika yo deja ndenge osolobi wana yebaka ete maloba na yo eza enregistré quelque part soki kaka mokolo représentant ya PPRD ya kozwa likambo yebaka ete yo ata na se ya mai bakolukisa yo bakotika yo te kosana kaka na liboma boza nde kokosa na liboma mpo bozali kokanisa ete lokola na poto baza kotala bino boza kokanisa ete bozali likolo ya nini me bokosana kaka na liboma bomoni ndenge nzambe aza kofrape bino bokozonga maboko pamba vie chichi na bino ye wana aza déjà na hôpital malgré boza kocamoufle bainformation alors soki bino moko bakombata boyebi information te alors ke tina ya kikombata na bino ezali te alors botika makambo ya koloba ete bozali bakombatan mpo ete ndenge ezali wana un vrai leader il faut ayeba situation ya malamu nyonso oyo ezali koleka na kati ya masolo ya makambo oyo azali kolandela to kobundela mais tala ndenge bozali kaka bato oyo babengi bino babolole bokei na aéroport tala ndenge basali bino ezalazala bokomi kaka no bayibi biso yokanisi babelge baza mpenza na besoin Tshisekedi oyo ndenge bozali koloba lelo babelge bamoni ete azali très important baye bazwi ye balingi bapesa bino bokanisi Tshisekedi aza mpenza très important epa babelge babelge bazomona Tshisekedi aza produit fini bino nde mutu bozomona yango danger mais yango na tozoloba ete ezali mawa mingi kozala combattant mais bainformation ya solo boyebaka te mais oyo lokuta nde yango nde boyeba kotelema liboso ya kamera mpona koloba Tshisekedi azali na état moko critique
botia yango na mutu pe ndenge ezali wana boyebaka ete soki bosali attention te ntango mosusu na baélection oyo akozala capable te a participer po ndenge ezali wana malgré apesaki déjà candidature na ye mais état de santé mo ete boyebi bino moko mutu boza koboma vie wana malembe mpo na nini eza na bajour mosusu bandeko oyo makambo tozoyebisa bino ezali vrai okomona na bamanifestation mosusu vie ezosenga mpenza alobi ke ndo ndenge ezali wana en tout cas navanda mwa moke mpona okomona bozoyebisa na okovanda te kolakisa na population te kozali ya kolemba non vie forcé alors bakoforce wana bazoloba kaka vie forcé bakoforce yango ekomi vraiment na suka yango na minute ndenge tozoloba boye vie chichi azali na kati ya hôpital batika kokosa bino bana ya Congo état de santé na ye ezali malamu te il faut koloba vérité bozali kaka wana mpona koya koloba ba vérité na bino ya balokuta liboso ya caméra alors makambo ya vérité yango bozali kobombela ba peuple congolais alors bino mpe bato ya chaîne oyo bomesana kochacha ba information mpona nini bolingi kolobela yango te bovandi ndire bato bomoni eloko te Tshisekedi azali na hôpital bopanza sango ba peuple bayeba pe na Congo bayeba botika kokosa ba peuple tokomi na moment ya démocratie bolobaka démocratie alors démocratie ezali ya kokama ya ko kefa makambo te boloba nde vérité Tshisekedi na minute oyo azali na hôpital botika kokosa ba peuple congolais boyebisa bango nde vérité sécurité wana oyo ya ba belge ndenge yaki ezalaki nde ko camoufler bamonaki soki ba ambulance ye ko pesa fo po ete ba ko paniquer ba combattant yango basalaki système à coopération na coopération na ba belge ba ye na cortège neti cortège ya sécurité ezuye pona bakende mais docteur azalaki kuna na kati ba makambu nyonso tu esi ebongisamaki alors o ezali information vraie topesi bino tala ndenge batambusi papa ya batu na kombo ya wechi na mawa bandeko na mikro na ye tala ndenge aza kobaluka po aluka ba information boyebi ye alingaka ete makambo ya bosolo azali moto alukaka mpenza makambo na source wechi na aéroport aza kobaluka na mikro na ye nani akopesa ye information ya malonga bandeko papa bato amoni pasi bandeko akende koto oyo okaka nani président ye kitango président ye balingi teke aya na koto oyo po ndenge ezali wana soki abimi boye baza kosala boye mpo na sécurité tala kaka makambo elekaki na Congo lokuta na bino ekomi na suka bandeko nayokeli wechi mawa vraiment papa wechi nga na sengeli yo bolimbisi na lokuta ya bakombata ndenge basali yo tala papa bato alingaka na ye ba information ya ndenge ya vrai papa komi kobaluka na mikona ye mais c'est wechi baluka akende de gauche nani akopesa ye information ya solo ata bayebi vérité bazali kobomba na mawa vraiment mais c'est wechi mawa mutu nyonso to ekomi muke kingo ekauki ye alingaka ete soki azwi information wana komi makasi lokola azwi information malamu te mais c'est wechi mpenza akomi neti moto akondi po information ya malamu te tala ndenge bazalaki kobalusa na aéroport vraiment mais c'est wechi na sengeli yo pardon mpona lokuta ya bacor mbatant mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo ndenge tozali koyebisa bino moto alalisa bino pongi te moto akosa bino te Tshisekedi na minute oyo azali na hôpital po ete état de santé na ye ezali critique bandeko pe tozali koyoka mawa mingi na ndenge papa Roger awiti koloba modèle oyo basalaki Monsieur wechi na aéroport na mawa bandeko boyebi ete tata wana alingaka na ye vérité polele ye alukaka ba information oyo ezalaka vrai bandeko naza kotala kaka Monsieur wechi ndenga aza kobaluka na mikro na ye akende na gauche boye babambi ye lokuta azonga na droite boye babambi ye lokuta Monsieur wechi azalaka pe moto moko ndire nzamba atia ye mwa quelque chose na motu na ye soki bozali kokosa ye komona motu na ye penze komi muke pe mbuma miso komi neti moto azali kolala pongi nde komona ete Monsieur wechi wana nde koyeba ete azwi nanu ba information oyo ndenge motema na ye ezali kolinga te bandeko Monsieur wechi abaluka boye akende mawa azonga boye kaka baza kobambola ye pe lokola lolemo etoboka aza koluka kaka esika nini akozwa ti moto moko akomi kolinga nini abambela ye bamakambo na kombo ya
mwasi ya Jean-Pierre Bemba. Oh, yo ndenge nini okeko tanga kombo ya mwasi ya Jean-Pierre Bemba, yebi teke mama naza respectable. Bandeko. Tika babiloko pamba wana. Ye moko kutu songi tolobaka ete nzambe merci ndenge nini alongola biso na munoko nguma. Tolingaki tozwa première dame azala lingaki azala songi wana lingaki bandako zalaka kaka ko bandeko ba première dame bazalaka. Okomona soki tango mosusu. Okomona soki tango mosusu. Même ba garde du corps Jean-Pierre Bemba alingaki bandako tia poto kati na bango wana ba jeu bomona ga ete mokonzi akati garde du corps motuto ba betie masasi pona nini likolo ya songi ya mwasi. Et comme nani yo batanga lisusu kombo na ete oh mwasi ya Jean-Pierre Bemba otanga ki kombo ya mama na pona nini bandeko yango bino bozangi eloko kosala to nini nani ebisi yo ke mwasi ya Jean-Pierre Bemba ndazali spécial koleka basi nyonso tu na poto bandeko kaka na makamba bozobo bozali kosala ndeto zwa bino ke bato nde ya korespecte bolongo na makambo ezanga tina na yokeli penza journaliste Monsieur Wechi mawa mingi bandeko papa bato alingaka na ye kozwa ba information na source bandeko abaluka boye bakei ba bambie lokuta azonga ba bambie lokuta bandeko mapeka ya Monsieur Wechi lembi penza ndengo talika ozomona kaka mbuma misu na ezo sala lete kangama wana so yebiete Monsieur Wechi azui déception yango ete tozali koyebisa na Monsieur Wechi information oyo touti kopesa Tshisekedi azali hospitalisé pe ba makambo tozali koloba ezali vrai même na avion oyo ayaki na yango azalaki na docteur oyo azalaki ko surveiller tina ndenge avion komaki bandeko makambo tozali koloba ezali vrai soki ba combattant bayebi ba information mais bazali ko bomba wana nde ezali kaka lokuta na bango ndenge ba mesana mais soki bayebi yango te alors que ezali na tina moko te oyo bakoki kozala ba combattant bandeko bolingo na banzi ete réponse na bino oyo botunaki na oyo etali Tshisekedi na émission de salaki makambo toyebisi bino ezali vrai et réel Tshisekedi azali hospitalisé batika kolalisa bino pongi e wana nyonso tu ezali nini ezali ba salaire oyo ya makambo bazali kosala kuna na Congo nzambe abandi kofuta toyebisaki bino malamu Joseph Kabila azali ya nzambe pe bokonzi ya Congo nzambe nde moto aponi yango tolobaki oyo nyonso tu akosa prendre na Joseph Kabila nzambe nde akoprendre le devant yango na bozali komona ete ndenge ezali wana bandeko bomoni bino moko ndenge nini Tshisekedi akomi koya na ndenge ya Kinsweki pe kaka ndenge mopepe bimaka bato deja bayebaki kakoya bakombata bakei mbango na aéroport mais bino bolingi bomona ndenge papa akokita na chaise roulante bino bolingi bomona ndenge akozala nzoto ya kolemba po sango ekende bato baloba ete impossible po ete aparticipe na baélection jamais toyebi bino bozali bato oyo ya misu makasi ndoki te bokoki kolinga teke medei na bino ekwaya yango wana bosali bamakambo yango na ndenge ete bautilize sécurité belge bandeko utiliser sécurité belge pour être basi basololaki yango bien avant que sécurité belge ne kozwaye pour être pamba moko baleka na ndenge ya kundelpe mais ndenge tolobaka kaka ete serpent scorpion noir bazali partout ezala na se ya mabele tozali ezala kote nini tozali ezala kati ya bakombatant tozana bango yango ete information topesi ezali vrai état de santé ya Tshisekedi ezali mobulu bana ya Congo boyeba yango makambo tozali koloba ezali vrai batika kolalisa bino pongi o ezali démocratie Tshisekedi situation na ye ya santé ezali mobulu oyo wana topesi bino ezali source d'information ya vrai na ndenge bato ya sécurité bayaki bautiliser bandeko tango sécurité na ye docteur na makambo nyonso to ezalaki na kati ya voiture fumée wana bazalaki na kati pona kozwa mbala moko relève tango koti na motuka le babandi kozwa ye batension banini directement batumbi na ye bakei na ye na hôpital mais tokotangela bino kombo ya hôpital wana na mikolo to na nsima ya bangonga po ete bato na biso oyo babengi bascorpion noir bazali kolukaluka pe bainformation soki ekomi tokozanga te mpona kopesa bino flash d'information pe kombo oyo ya hôpital esika azali hospitalisé
bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokopesa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000. Merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino babande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala desite nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.